Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Bonjour, Président. Bonjour. Oui, tu es au Cameroun, tout ça là, tout ça là, moi, ma solomi, moi, deux préoccupations, trois préoccupations.
il y a masolo, il y a politique, puis socio-culturel, pourquoi pas. Aux aliments, il y a des Congolais qui évoluent dans la diaspora, les bandes en boka. Donc, tout ça, l'analyse, moké, na masolo, il y a président, il y a Sénégal, Macky Sall, Salaki, Alobaki, na kuna na Union africaine, puis liboso ya Mokondi, il y a Mboka France. Analyse ni au ça par rapport à propos et à Alobaki pour la raison sécuritaire d'Afrique, puis na Congo na biso. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les pays où ils sont membres de la Union africaine, comment on dirait-je, l'ambition de protéger l'Union européenne. Donc, se protéger, plutôt partager les problèmes ensemble. Donc, pour moi, je veux dire que propos le chef de l'État sénégal a tenu na sommet na bango bazaki nango, il n'y a pas de problème na katuana. Donc si les gens bako changer yango bako misango na problème, c'est que vraiment franchement tu auras un problème na mutu na biso, parce que le président Macky Sall a lobi mabe mon côté à Congo, a lobi problème mon côté à mabe à Congo, a lobi par rapport il y a un sabotage où il y a la République démocratique du Congo et aussi l'Union africaine est un problème où on avait dit que l'insécurité aux politiciens congolais la République démocratique du Congo ils ont affecté l'Union africaine parce que le Congo est un grand pays où il y a la Union africaine. Donc ils ont le président de l'Union africaine Batia Maël aussi dans la première République démocratique du Congo. Donc un peu chercher comment le politicien congolais doit comprendre que c'est ici Congo. Donc s'il y a un problème il y a Congo, il faut traiter en Congo. Donc doit traiter un problème à Congo, tu n'as pas na poto. Non, ça ce n'est pas, vous n'êtes pas les Congolais. Donc pour moi, laissez-moi vous dire vraiment, les politiciens comme les groupes de Moïse Katumbi, vous n'êtes pas les politiciens. Donc vous avez un businessman, Moïse Katumbi, un businessman, un politicien. Donc c'est pour cela, à politique, l'aventure, à politique, le business. Donc vous voyez, donc quand vous avez un business, vous avez un commissaire politicien, et maintenant à comprendre, donc à même un problème, il y a Congo et pas Bamindele, entourage Bamindele, avocat Bamindele, toilette Bamindele, sécurité Bamindele, et maintenant à un problème à Congo, à un fond Congo, et pas à Mindele, où déjà appelé ça Congo pendant. Donc c'est pour cela l'Union africaine, il faut intervenir. Le président Macky Sall il faut s'occuper d'un problème, il y a un massacre où il y a un République du Congo. Donc il y a un intérêt à peuple congolais, ce qui est l'Union africaine, et il aussi problème où il y a un Congo. Lokola tozosolola mai o etali makambo ya sécurité oyo ezalaki bongo provoqué na bagroupe terrorisme oyo balobi babengi bango na nkombo ya Kamwina Nsapu. Bongo tomoni mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange atie makolo kuna na Chikapa. Tina nini ye atie makolo na Chikapa? Tina mokonzi ya mboka atie makolo na Chikapa, paka Chikapa. Akendaki Kananga, Mbujimai, atamboli partout na Kasai. Donc comme etalaki Chikapa, là où aussi bandeko balali pungia malamute par rapport ya ba ranking coutumier oyo tobengi Kamwina Nsapu. Le problème de Kamwina Nsapu, le politicien congolais voulait politiser yango. Non, laissez-moi vous dire que le problème de Kamwina Nsapu, ce n'est pas le problème politique. Il n'y a pas de problème politique dedans. Il y avait des incompréhensions. Il y a le chef coutumier, Kamwina Nsapu, c'est ça où il créa qui problème le pouvoir coutumier et bundi na ba comment na ba mapinga à l'état. Mais ce qui est le groupe, il y a G7, il y a Moïse Katumbi et comme ici problème il y a Kamwina Nsapu politique, je suis désolé. Donc chef de l'État a accueilli Kuna na Kasai pour les longo ensemble na Kasai par rapport à Matanga ou Bazukuna na Kasai
par rapport à un problème où il va passer dans mon Kasai. C'est pour cela que lui, il est le père de nation, il est le premier citoyen congolais, il est le premier chef coutumier à la République démocratique du Congo. Il doit aller là-bas pour partager dans Bango Mawa et puis pour yoka Bango na mato Nibale parce qu'un parent a yoka de mon côté, il doit coûter mato Nibale. C'est pour cela à Kenya Kasai, il y a mon copain la réalité, c'était quoi les chefs coutumiers, il y avait quoi et pourquoi au Saliboé. Voilà. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État na Kasai Yango. Le roi sur la mamie matali sécurité a appelé la ville province ville na biso Kinshasa mais matali sécurité tout le monde qui a là awa 1997 musée Kabila Kotaki mokolango ezara bongo feti na Kinshasa peu partout mokolango kasi eko kokwea na mawa parce que masasi betaki na tongo ya kotana le 17 mai 2017 masasi ebeti babuki prison balobi ete batu ya Bundi Diamayala batu ya Nemwana Ntseme après na sima ba prison misusu elandi balobi batu ya Kamwena ensemble bongo bato bakobuka prison bakobimisa ba criminel bazopesa peuple pasi pe baocha peuple na insécurité eloko nini okoki koloba. Non, écoute, mon frère, et là, on a encore ils allaient que nous très bien le problème politique congolais. Donc, je pense que mon mounia a toujours joué à Essengo, joué à Malamu pour Abébissa Yango. Donc, pour moi, je vais dire que Kosalaba acte oye Kosalama, Yakubuka ba prison, Yakubuka dangereux pour le peuple congolais comme on a insécurité. Si ils pensent que les politiciens au bazar na kati ya makambo wana, si ils pensent que baosala yango que ba intérêt, je suis désolé. Donc bango mokonde bazo préparer ba poison oyo eku boma bango moko plus tard parce que ce qui l'état congolais est séparé batu ya mabe na batu ya malamu eza parce que pour protéger ba congolais. Et ce qui est là yo au côté na kati wana ko lobete ko sangisa bato mabena bato malamu yiba ke yo mokope et ko zongela ka yo. Donc pour moi nazo condamner ba acte wana o ezo salama ko tia peuple congolais na insécurité, ce n'est pas bien. Donc ils ont toujours condamnable et mais je pense que mama pinga na biso cette fois-ci ba ju ba précaution o ezali que tu vois les lots na kati Kinshasa to komina ba block road ou biso to benga en anglais block road. Donc, le contrôle des communes verticule par verticule, nous te faisons une pièce d'identité. Donc, sinon, tu es suspecté. Donc, on a le Congo, il faut tout l'Inga Congo. Congo, déjà toujours indépendant. Congo, ils ont battu déjà pour na Congo. Donc, nous sommes pour na Congo, la société. Ils ont battu ça quand même pour la République du Congo. Et bisous, ils ont toujours été. Tokoleka Congo etikala donc tokomisa Congo lokola copte tokomisa Congo lokola business te ndenge munde ko Moïse Katumbi akomoza Congo lokola business lokola ba faire ya koteka ba minéraux ndenge banda koteka na kati ya Katanga. Non, on doit respecter Congo. Il faut pas que nous ça ba n'importe quoi na Union européenne to que ne ko kose la gouvernement congolais makam na Union européenne pour yo organiser. Donc c'est ça que nous avons remarqué. Les Amalamu, ceux qui sont congolais, de comprendre que Boka na biso oyo, il faut que les gens kita oyo ezana mboka oyo, mundela otika biso kinate. Ceux qui sont continuer toujours ko kimaka pa mundele ou que ne kwa kizaka premier à Congo, je suis désolé, na ba politicien congolais. Oza désolé, ndeko président, tout ça en analyse que bandeko babengi bango ba groupe ya Kamwena ensemble. Bazara Kasai balobi bongo bakomi pe na Kinshasa bango ne bakobuka ba prison bongo ba caméra etondi mboka oyo bacha ekute mbongo ebele et filmer ata moto moko te bayiya sayango bakoya soki babuki baokanga ta moko te bango bakokima. Écoute, je pense que ba caméra oyo en France na ba caméra oyo en Londres na ba caméra oyo en États-Unis eleki ba caméra Congo. Donc tango terroriste azolinga ça eloko na ye
il y a des caméras. Mais avec le temps, le service où ils ont s'occuper de la caméra, et qu'ils ont ça image, donc je ne vais pas lui parler des choses de Kamwena Sampou, Bazana Kinshasa, Balobi. Moi, je ne parle pas des rumeurs. Donc, ce que moi je sais, il y a un groupe de terroristes où ils ont financé par le groupe de politiciens congolais ou Bazali Banda pour faire un sabotage. Donc, je suis désolé, je ne vais pas parler de Kamwena Sampou et Kinshasa parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a été Kamwena Sampou et Kinshasa pour la prison. Je suis désolé, je ne vais pas parler de rumeurs. Donc, tout ce qui est très important, tout ce qui est comportement, il y a des politiciens qui Congo. Est-ce que Nagoloba Mingi qui peut accuser Moïse Katumbi Chapwe qui y a très azoté ka Congo libanda nini la kisi tango Kabila Joseph akendaka solola kina mindele liboso na 2006-2011 atika kimboka te Moïse anona maila okesona mindele Moïse zakata na maila okesona mindele te non Moïse zaki même pas na maila okesona mindele même François le balelo ki yeko ngonde na poto. Moïse n'est pas un politicien. Donc Moïse c'est un businessman, c'est un frappeur. Bien de beaucoup misaki politicien. Donc Moïse va comme ça qui est politicien croyant qu'il a apporté un plus dans la République du Congo. Mais aïende ko apporter vol, aïende ko piller Katanga, aïende ko sala ma bébé na kati ya Congo. Et tant à comprendre que mandat soi-disant 2016 et donc il a aussi là à sali ba bêtise ou à sali état qui est un voleur à Kende à sali ba aventure le gazon pour ça. C'est le Moïse avec son groupe ba métissier oh le loyo ba Olivier Kamitatu ou a trahi Bemba, a trahi Joseph, les là qui est pas Moïse. C'est eux, ils sont de base. Il y a ba aventure et ça le malelo. Il y a ba condamnation, il y a ba sanction, il y a ba nini. C'est eux. Ils ba okende koko sa mundele, ba okende koyebe sa mundele apé sa bango pouvoir soi-disant ba ko pesa mundele mbongo. Donc et ça normal et anormal. Ata Congolais oya zoba azomona été groupe ya Moïse Katumbi des monté ba mauvais cabal pour la République démocratique du Congo. Donc ennemi à la République démocratique du Congo sikoyo ezandeko Moïse Katumbi. Oya Zambien et Jif. Na moi ndeko Moïse Katumbi a ochabino vraiment panziko. To wana to solo bon moment. Tout le monde pense à côté parce qu'il n'est pas un politicien et n'est pas un Congolais. Si Moïse Katumbi est un vrai Congolais, Moïse Katumbi est un zone du Congo, ba kangaye, ba condamné na mabeo ya salaki tala qui Nelson Mandela à sa prison en Afrique du Sud hein. Nelson Mandela qui m'a raté Afrique du Sud, a qui n'est Afrique du Sud du mandat, a qui n'est n'importe quoi pour l'Afrique du Sud. Moïse Katumbi soit un Congolais, il fallait qu'il y ait approuvé innocente na justice congolaise. Moïse Katumbi qui m'a parce qu'il a dit que c'est un frappeur, c'est un businessman. Donc ce va kangiye na mbeba o ya salaki, va faire révéler au bébé libanda, va bonga va te bélo ya joie libanda wana et révisser. Est-ce que vous avez une preuve? Ah, papa. Yo c'est non ba makamo ba remé. Mamuno sinon ba place fondé ayebiango. Ayebiango. Malamu. Moïse Katumbi na bagage politique na mutu maede. OK, malamu totika na ndeko Moïse Katumbi o bino benga soria non? Totika Moïse Katumbi comment parce que c'est lui il est à la base. Il y a le lot, il y a des problèmes qui sont passés dans la République du Congo. Bon, totiki est pour aller, tu récupères mon colomosus. Tout sur la bonne masse italienne socio-culturelle. Aux la diaspora, né na nosaki na ibandele ake, aux aïe moko ya ba évoluera bon libana ya mboka. Sango et beti awa bande kona biso ba musicien bazal na kokoso yo yebi. Lit o ya mouvement combattant o babundaka pona changement to pe alternance na mboka. Ba télémé la musique na biso et ça là et l'autre côté activité musicale mon côté zala na mboka ya bapaya Fali Pupa na héritier Watanabe ba bongisa ki bongo milulu ya moto na mokolo na pe ba meka kopesa elengi to pe communication ya musique na bango et pas bandeko bai bapaya
topé communauté congolaise au bazali banda bana mboka mike batelemaki balobi ete bakobeta te kotanga bakombo na kobomba te ndeko Papson na basali ba video bandeko Bokechuwa yambo azaki pe musicien moko ya Congo na ndeko na biso champion monene sportif lokola yo a telemaki ya boxer a telemaki ya bi ete fali pupa akombeta te soko abeti kao na mabele moni na sepela mingi ndengo ko pointer côté ndeko ya boxer El Toro, je crois, El Toro, champion El Toro aussi, comme Moussuna Evidente, Ndekwana Kassayen, Massao Courage d'abord, na Komano Ndego Pola qui a championnat du monde, au Bundaki, Moni na Oloba Mingi, était qu'un sportif, on a sa petit frère, on a conseil, parce qu'à l'équilangaï, on a ses conseils belés. Donc, je conseille bien parce que Nalanda et puis Bakuma ya petit nanga très bien. Namona comment à Boxaka, namona comment c'est un vrai fighter. Donc, mais je suis désolé na comportement na yé. Mais laissez-moi vous dire na bana poto tant boxeur ou champion El Toro quoi comme Moussuna va bien te tant mayek a na Congo. Na wana na osana na excellence Denis Kamai. Ministre honoré à sport. Puis tu as qui a na Congo bayambaki. Bayambaki puis tu as un ministère bien avec honneur le ministère à sport. Mardia Oteko Petre combat pour Ezaki Amuneli. Mais je suis désolé à mon comportement na puis tu as na zone na poto à sanger na ba combattant à nous parler les premiers combattants. Donc pour moi je vais dire simplement Ezaki na mutu na ye a pensé que ndenga yaki na Congo il fallait ba continuer chef de l'état pour avoir mbongo et comme azwa ki oya zaki na ngo besoin te azongi na poto abandi ba insulte mais il était le premier ya oya na lamba na ye ba dessiner chef de l'état Joseph Kabila Kabange a repris un mot par président de la République et kozonga na ye akomo ba petit ya Congo. Je suis désolé petit frère, laissez-moi vous dire que vous allez au moins on a une vraie carrière à sport. On a une vraie carrière à sport. Ce qui au quotidien lo yenge wana ya ba viena yo oyo bakenda potu ba atana kikuku ya palente na on a kimsatsa leki na ngo bebi sa carrière na yo pour rien. Tala nanu na liste wana ya ba kombata ko banda liboso tisuka. Tala nani vina yeza malonga na kati wana. Okomuna ki bango nyonso bana bazana vite bana histoire ya vite ndenge yo ubandi histoire na yo sika petit na ngai. Donc bimana ba bêtise wana leki na ngai oza sportif, un fighter, un champion azara jamais contre le gouvernement mboka na leki na ngai. Oza na besoin mukanda moko ya République du Congo. Donc les qui n'ont pas pu pêcher conseil na vie na yo na bana sport ni bosso na yo mu Congo ila na tapami li bosso na yo na bima ba champion ya Afrique ya Congo marqué la classification sur le champion du monde était ndenge yo le loko nous défendre ba titre champion du monde petit na ngai bima na masolo wana ya ba combattant. Donc tika makambo wana ya ba musicien musique ezali culture na biso. Les culture na biso baby message ya musicien na biso eza sous capacité na monde pour na ba bêtise ya ba intérêt moko ya ba groupe moko ya ba tout ce qui peuple congolais na diaspora leki nanga bima na makambo wana bima na aventure wana tika bato basala makambo wana oyo ba vina bango ebeba pour na masolo wana ba continuer tala na saluer ba vina nga chatumba tout ça na saluer bango Chatumba petit nanga chatumba finga koleka yo afinga koleka bato yo tambola na bango melelo ba chatumba ba comprendre ki ce qui ba manda osala e ali boma na mutu chatumba mibenga to zali boma na mutu leki nanga okuganye eloko moko te na biloko wana botika petit na biso eriki wate abeta na poto botika fali abeta aya kopesa badona ye na mboka na ye ndenge moko ba musicien ba nigérien ba musicien ba pays bele ba kosala leki nanga makama ba kombata wana ekosila ka lelo te
tika yango nzambe nde akumbaka Congo nzambe nde akomise Kabila président na Congo nzambe nde akolongola président Kabila na Congo. Donc pour moi ils allaient condamner et pas bandeko toujours bazo continuer à distraire peuple congolais na libanda. Musique teneza politique ya Congo, musique tenez mutibebisa Congo. Même à l'époque de Mobutu balwambo ba betelaka Mobutu. Donc je suis désolé na Artuana Obandeko ba kosala. Même la France bango bazawana ba musicien ba betelaka ba pays France, ba presta ba France. Na États-Unis ba betaka. Hein? Donc ngai pona ngana koloba ete état qu'un sportif ndeko ngana pêcher au conseil bimana ba voiture wana. Bimana ba voiture wana. Soki président ndeko na biso champion sportif le roi yo abimina ba aventure topé ba jewana topé na ba groupe ba combattant wana. Est-ce que fallait rebeta parce que ba combattant basé belé. Non pour ngana yebi que peuple congolais na Europe il chatelemi. Peuple congolais à comprendre que bablo connaît ba distraction. Je pense que fallait na petit héritier ba beta la poto cette fois-ci ba beta. Batika comparer nous ba comparer que JB to bank sakaye to kenda ko menacer la salle. Non cette fois-ci Mundele Macron a changé ma solo na ye. Donc na ndiebisio je suis sûr que fallait poupa na héritier wata ba beta na poto. Et puis so ba beti na poto ba ko continuer ko beta. Bon que tu moi ya mbozolo ba kende ko artiste et musicien ou abinaka ike esumbe. Boketu aza produit fini. Boketu aza produit fini. Alors étant que produit fini, il faut étouffer pe bano yo ba yesika o ba sa la carrière. C'est tout à fait normal. Ye boketu wana si abetela ka ba Mobutu. Boketu wana betela ka ba Mobutu. Sko le loi comme peut interdire baninga. Donc ça m'a comme boye. Maman trop banal. Moi, je ne vais même pas parler de ça. Moi, je vais parler du Congo. Je vais parler, donc, je vais bien parler du Congo. Ok, président, le roi, tout ça, dans la masola socio-culturelle, masola culture, masola ndoule. Alors, bah, nous autres, bah, imboka, bah, l'objet, nous allons na Weranson, aux alara, na, baï politique. Nous autres, bah, Weranson, à qui États-Unis, exil. Bokomi suna wera bolobaki moto na bino wera zo ba problème na poto wera abeta raté na poto wera zana ba problème na ba combattant bino pe bokimi sur exil na États-Unis à kozonga Kinshasa te beta liso. C'est la première fois d'abord Venson à les États-Unis. Ya malonde ba nana éviter que Venson qui bota na ye exaucé que je sali moi na moko ya mayumbu a opia biso honneur azo tanga makasi na États-Unis. A député, ils ont mbote. Nani a évité que 20 famille na yebana na yeba fanda en États-Unis. Donc, on a pas de distraction. Moi, je peux pas intervenir dans yango. C'est que moi, je sais mon vieux accueilli États-Unis parce que moi, na yebande pour défendre. Il faut ba parents, binouaka, batbara en Europe. Ben il vient ce qui moi na zo défendre à l'université, batindira ba parents invitation pour ba parents ba ya ba participer na défense à moi na bango. Donc ce le comme que wera à sala qui c'est faux, c'est le mensonge. Le 26 moi je pense que wera son en zone na 4 république du Congo. Donc wera za nonga ka ndinga que ba politicien congolais ba mesana ko kosa, ba mesana ko créer ba problème de ba créer vers na ntsoni. Ba blo pam wana. Donc là, je pense pas qu'il y a quelque chose à encore répondre en mots pendant longtemps. Moi, ce que je sais, mon vieux, de la forêt, formateur, à Kenaki, aux États-Unis, Kotala, Bana, et puis à Salama, comme la préparation, il y a 7 jours de la semaine, à Zonga. So, I don't think what people are saying is true. So, my big brother, Warrenson, where you are, I wish you to be okay. And don't follow what the people are saying here in GRC. And I know you are going to come back to GRC on very soon here. So, je suis désolé. Donc, ils ont fausses informations. Ok, merci de vos présidents. Dans mon minute, télévision, ils avaient bon temps. Merci de nous accorder une interview. Je voudrais remercier parce que je suis déplacé pour y aller pour poser une question. Mais mingi na yosenga na bande kwa poto batika bande kwa musicien kimia
et aussi Moïse Katumbi soki solo oza congolais zonga ana kati ya Congo ya kosala peine na yo oyo oza nango condamné awa yaka ko se défendre awa na bafoka congolais tondi mayo za congolais l'aventure que ça na poto nezo la ko za congolais te ozo kima nani ya Congo donc za congolais tout ça pe politicien te. Je suis désolé Moïse Katumbi mais yeba que Simon Kimbango a frappé yo Simon Kimbango a beta yo mwana mondele. Merci beaucoup. Pour la rappeler, Bandeko Bazoli, nous sommes katikati que tuzalaki bongo na masolo na président Fabrice Zombi ou Azali Moko ya bakabiliste topé président et association les amis de Joseph Kabila Kabange Ajokaka Afrique du Sud pe Kinshasa nde tokutani mbalasima kimia ezala o mabota na bino ezalaki ya bino ngai ndeko na bino évangéliste de la presse. Merci.
Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you.